Makamba Mundela uti Berlin na Allemagne aye kosenga pardon babilili onde to solo na bino bilili ezali bo bakolinga kozwa bilili wana tokopesa bino yango. Donc problème ya Congo soki tolandi malamu na ngonga oyoyo mindele nde baza kolinga ko faire louper biso occasion tozwa misolo pe wana te. Soki document oyo emonani et que tu s'engages dans le document oyo elingi koloba esclave akozala lisusu te parce que eza koboma néocolonialisme. Yango wana na période na biso na bino 4e président kotala nanu couleur ya ba sentiment oyo moto na moto aza nango te tozala plus ancré na kati ya prophétie. Akoti na bokonzi na âge à 29 ans trop jeune. Ebele na kati na biso aza tata mobimba mazo lemba na ko diriger ndako na yekaka na bana mibale na mwasi. Alors lelo ko diriger République démocratique du Congo, mboka o eza presque un continent, dans un continent na ba foyer de tension nyonso ezalaka na ba désordre nyonso ya kutaki soki opona mate okokoka te okokrake kaka na mokolo moko eza na ba mosusu bakima ndako likolo mutungisi kaka ya mwasi kaka moko. Donc il faut zala ba nerf mundela yebi il faut embrouiller kaka période yango wana lokola toza kokambe mabiso bayindo na tata keli likolo na se pona bolamu na biso toyeba bien malamu ke mundela aza na position de faiblesse esengeli ya kosenga biso pardon na période oyo et pardon ekozala accompagné na réparation ya préjudice causé. Mundele ye moko pe aza ko reconnaître yango alobi le jour où vous allez vous organiser mais tant que toyoki yango to s'organiser. Et tu remarques que dans la période où le 4e président a prôné dialogue. Boya bandeko to yokana, to sangana, total la destinée na biso. Mais ce qui botali accord et l'équipe na cité à l'Union africaine. Accord et l'équipe na cité à l'Union africaine. Ce qui bandeko bakende ki kozwa bandeko bazana limité. Baye bisabango ke boya to vande sika moko total epai to utine epai to za kokende. Lelo bele ba tension oyo eza na mboka na biso mbeleza te. Conscience ya moko na moko esala. Mais ndenge babendi makambo na Senko kuna na centre interdiocésain ndenge basalaki na 90 na période ya conférence nationale yango eza kosala lelo bazongela kaka désordre sur désordre bandeko mususu bazolinga kovanda sika moko te na bandeko. Or lelo bazosenga ba élection. C'est bien bon. Mais pour les chartes lobby, les pays du tiers-monde n'ont pas d'expression. Na Brazzaville, basala ki ba élection, baponaka nani lisuba, baboyaka sasu, mais mokolo lisuba simbaka pétrole pour intérêt ba Congolais, mindele babengana ye bazongisa sasu. Kuna balobaka ni. Alors ba élection o eza lelo. Ceux qui n'ont pas politiciens se réconcilier parce que trahissent le peuple. Il faut que le peuple pardon. Que en tout cas, Bolimbi Sabiso te trahissent qui pendant 57 ans te serva qui mundele. Si koto yei, le peuple il faut imposer une réconciliation. Et que pardon te se réconcilier. Après, biso na bango toke pa mindele tolobi bino ba mindele bo viola ki ba corna biso bozana nyongo na biso ba donner nyonso ezali e bo senga biso pardon to kolimbisa e soki mindele ko senga pardon te akobetama mokili ya molimo ekobeta ye parce que aza na position de faiblesse biso toza na avantage baza kolinga qui sa période on a vitesse nyonso na ba manœuvre nyonso donc bana ya Congo central bola muka tozwa nanu mbongo na biso eza na maboko ya mundele eza bien na kati ya prophétie et mundele va reconnaître que face na biso pardon yango wana netinda makambo tozo solo na bino eza makambo te eza makambo tozo solo na kinzamvo eza ko bombama
pape na Vatican na etinda tozwaki tokomelaki ye mokanda yango yo kopi totindeli ye mikanda mibale ya liboso ekendeki le 5 juillet totindi réponse ye nanu te totindi ya mibale tokomeli mpe na badirigeant européen nyonso kobanda na États-Unis na Europe na badirigeant africain boyoka mayeto oyebisi bango mpo bolongola kobanga boyeba ete eza ntango na biso na contentieux il faut totelema tosanga na biso banso bomoko kotala couleur na yo te donc mutu ayela yo désordre te kabwana na ndeko na yo bima na balabala boma biloko ya moninga koyoka ye te wana aza koservir baimpérialiste boboya désordre na lolenge nyonso boservir mundele te tangela biso yango ndeko boyoka mayeto yebisi ye bozala na sang-froid na maîtrise na bino tango bangunza ya mfumuki mbangu batelemi na bokambemi ya ye moko mfumuki mbangu tango ya bosolo esi ekoki pamba te periode tozali ndeko azotanga na ye po tolimbolela bino po soki atangi tokoti na mituna periode tozali eza même periode lokola bana Israël tango bowumbu na bango silaki bakeye pa Pharaon balobi libere biso tokende tango Pharaon aboyi ebe le diple mute bandelaki ye mikakatano ebandi lelo tozoloba mindele baza lisusu na bokasi te biso batu baafricain mpe bakongolais batu boza koreve identité si ebandi kochange awa tozo riske kutu na colonisation mosusu pouvoir dirigeant esi ekite Europe pouvoir économique esi elongwe na Europe esi eke na Asie lelo mundele soki asengi biso pardon te oyo azomona wana eza moke parce que troisième guerre ekozala inévitable et troisième guerre mosala na yango ezali po esala passation de pouvoir eboma Europe epanza Europe bongo ekende kotonga Orient biso toza na renaissance africaine toza na obligation ya koyokana ya kolingana ya kotala avenir na biso liboso tanga nanu ndeko maito komeli bango biso bangunza mfumuki mbangu bongo tokota na masolo ya bozindo na bamituna na bino oyo bokotuna pamba te eleko eza ya biso bayingi matondo mingi Vutuka vana mpangu uvidila Vupam Direction générale Religion africaine Vutuka Message spirituel à l'intention de Son Excellence Monsieur le Président de l'Union Européenne, Leur Majesté les rois et reines des royaumes d'Europe, Leurs Excellences Messieurs les Présidents des républiques et chefs d'État d'Europe et d'Amérique, Son Excellence Madame la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne, tous dirigeants européens et américains, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Information et prévention spirituelle. Message inspiré à Nen Songyanzila, Mfumunkosu Kiamvu Nzalampanda Nangola, chef spirituel, rénovateur, président et représentant légal des chefs spirituels des confessions religieuses de la religion africaine Vutuka, juin 2017. Message de Dieu de l'univers adressé aux dirigeants européens et américains. Information et prévention spirituelle. Message inspiré à Nen Songyanzila Fumunkusu Kiambu Nzalazampa Nangola, chef spirituel, rénovateur, président et représentant légal des chefs spirituels des confessions religieuses de la religion africaine Vutuka. Excellence Madame la Chancelière, Excellence
Messieurs les présidents des républiques et chefs d'État, Leur Majesté les rois et reines, Excellences, Messieurs le Président de l'Union européenne. Par la présente, nous, de la religion africaine, venons auprès de vos augustes personnalités vous informer au sujet des précautions que vous, chers dirigeants de l'Europe et de l'Amérique, pourrez prendre concernant l'avenir de vos royaumes et États d'Europe et d'Amérique. En réalité, ce n'est pas parce que vous les ignorez, mais peut-être la façon dont vous pourrez vous comporter n'est pas peut-être conforme aux réalités de la nature et ou au principe de la création. Car hier n'est pas aujourd'hui et aujourd'hui ne sera pas demain. Il est vrai que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour vous maintenir à la tête du monde, pour garder le leadership de celui-ci. Mais la nature a ses réalités et ses exigences. Et pourtant, le pouvoir dirigeant est en train de vous quitter pour aller s'établir en Orient. Donc, le monde est en pleine mutation. L'Europe va vers son effondrement, c'est-à-dire vers la vieillesse, tandis que l'Asie vers son émergence, donc vers la jeunesse, alors que l'Afrique vers sa renaissance. Actuellement, dans le domaine militaire, vous êtes surannés par rapport aux Africains et non par rapport aux Asiatiques. De même que sur le plan économique, vous dépassez les Africains et non les Asiatiques. Le pouvoir économique est aussi en train de vous quitter pour aller s'installer toujours vers l'Orient. C'est ainsi que le Dieu de l'univers nous a dit de vous prévenir concernant votre avenir. De votre côté, sachez que la voie de sortie de cette crise qui vous guette, ou bien les moyens que vous pourrez utiliser pour éviter cette crise, éviter votre déclin, ce n'est pas déclin, oui. Ce n'est pas de maintenir l'Afrique sous votre joug, mais plutôt, il vaut mieux négocier avec les Africains. Car le temps de notre karma envers vous est déjà révolu. Mais beaucoup d'Européens et Africains n'y pensent pas et ne veulent pas y croire. Mais les réalités actuelles les prouvent bien. Donc, la nature a ses réalités. Donc, il serait mieux de laisser les Africains libres, collaborer avec eux, restituer leurs terres, laisser les Africains s'organiser de leur manière, cesser de les diviser, cesser d'organiser les tueries chez les Africains, cesser de considérer les dirigeants africains comme vos gouverneurs des colonies, cesser de considérer les terres africaines comme vos propriétés privées, cessez de bloquer l'économie des pays africains par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI. Cessez de pratiquer l'esclavagisme moderne aux peuples noirs qui sont pour le moment chez vous en Europe et en Amérique, voire même ici en Afrique. Cessez de pousser les Africains à s'entretuer, cessez de pousser la jeunesse africaine à la délinquance, à l'ivrognerie. Sinon, le contraire amènera des conséquences graves pour l'Europe et l'Amérique. Car toutes les lamentations et souffrances que le peuple noir subissent aujourd'hui auront leur réponse ou assouplissement. Si pas pour le moment, mais alors dans l'avenir, l'homme blanc va subir des conséquences qui vont se produire. Sachez-le bien d'avance que l'Europe sera divisée, effondrée et subira une destruction grave qui viendra de l'Orient si le blanc de l'Europe
et de l'Amérique ne payent pas leurs dettes envers les Africains. Pour rappel, n'oubliez pas que jadis, nous aussi, peuple noir, étions par l'Égypte pharaonique des grandes puissances mondiales. Nous avions des armes puissantes et une économie très forte. Mais, avec les lois de la nature, les périodes et les temps, aujourd'hui, où en sommes-nous? Nos ancêtres noirs, à l'époque, au lieu de négocier, ils ont voulu maintenir vos ancêtres dans l'esclavagisme et ont préféré la violence, la brutalité et toute autre méthode maléfique pour se maintenir au sommet afin de garder leur suprématie mondiale. Car la puissance économique et militaire qu'ils détenaient à ce moment-là ont fait d'eux des orgueilleux qu'ils n'ont pas voulu écouter la voix du suprême de la nature. Ils ont voulu toujours la domination et non la complémentarité. Ils ont finalement connu la chute. Raison pour laquelle aujourd'hui les Blancs de l'Europe et de l'Amérique sont bel et bien avertis de coopérer pour faire respecter la complémentarité et non la domination. Ceci pourra atténuer leur sort, car ce ne sont pas les armes de l'Afrique qui vont anéantir l'Europe, mais plutôt le sang des Africains qui crient auprès du suprême créateur. Pendant la période de la guerre froide, vous avez pris toujours les précautions nécessaires et mis tous les mécanismes possibles en marche pour que l'Union soviétique, URSS, n'entre pas en Afrique. C'est ainsi que beaucoup de dirigeants africains ont été chassés du pouvoir, tantôt tués à cause de cette guerre. Et beaucoup de nos vaillants fils d'Afrique ont perdu leur vie. Beaucoup d'autres vaillants fils du continent africain ont été tantôt emprisonnés, tantôt tués seulement parce qu'ils ont voulu défendre leur terre que vous leur avez ravie. Mais, vers les années 90, le démembrement de l'Union soviétique avec le perestroïka, la chute du mur de Berlin et la libération de Mandela ont marqué une autre ère pour le monde. Le monde a cru à la fin de la guerre froide. Mais voilà qu'aujourd'hui, une autre guerre froide est là. Disons tout court, une guerre entre l'Orient, l'Europe et l'Amérique. Au moment où vous preniez des précautions pour empêcher l'Union soviétique à vous égaler, et voilà que la Chine a émergé sans vos attentes. Lorsque les attentats ainsi que les calamités naturelles, entendez ici des canicules, des feux en brousse, l'ouragan, des inondations, les réchauffements climatiques, etc., se produisent en Europe et en Amérique, la plupart des gens se posent des questions de savoir où sont passées toutes les mesures préventives, militaires, sécuritaires et techniques dont disposent les Européens et Américains. La réponse est claire et très simple. Ce que le suprême de l'univers veut. L'homme n'en peut rien, donc ne peut pas l'empêcher, quelles que soient les précautions à prendre. D'où il faut seulement obtempérer et se rallier à l'évolution de la nature. Alors ici, nous voulons dire que si les Blancs de l'Europe et de l'Amérique vont comprendre qu'il faut cultiver la paix partout au monde, alors le monde ne sera plus régi par les codes de la domination, mais plutôt de la complémentarité. Ainsi, la fraternité reviendra sur la planète Terre. Mais, si les Blancs de l'Europe et de l'Amérique ne veulent pas que la paix soit dans le monde, et que si les Blancs occidentaux trouvent que la complémentarité est mauvaise, alors qu'ils sachent que le ciel agira.
Les terres américaines n'appartenaient pas aux Européens. Vous-même, vous savez de quelle façon vous les aviez eues. Après avoir partagé cette terre d'Amérique, selon vos royaumes d'Europe, vos frères d'Amérique ont réclamé leur indépendance. N'ayant plus de terre à exploiter, c'est ainsi que il y a eu conférence de Berlin pour partager encore les terres africaines sans associer les autochtones africains, propriétaires de dites terres. Pour ce, les terres africaines et celles d'Amérique ne vous appartiennent pas, mais vous les avez ravies et en avez fait des colonies sans le consentement des autochtones ni le respect de la loi de la complémentarité. Par conséquent, si vous ne négociez pas et si vous ne voulez pas la paix, sachez-le, elles vous seront aussi dépossédées un jour, sans votre avis. Donc, elles vous seront ravies puis remises à leurs vrais possesseurs, propriétaires, puisque vous refusez la cohabitation. Or, la cohabitation reste la meilleure façon de la complémentarité. Voilà pourquoi, voyant les dangers qui guettent l'Europe et l'Amérique pour les années et siècles à venir, nous avons eu, selon l'ordre reçu du suprême Créateur, de vous prévenir ce qui suit. Payez la dette des Africains, remettez les Africains dans leurs droits, car tout le mal que vous avez fait subir aux Africains après 1921 et au-delà du karma, payez la dette, cela vous aidera plus à garder votre position, car celui qui paye sa dette garde sa dignité. Payez votre dette non seulement envers les Africains, mais aussi envers les autres. Souvenez-vous des bombes que vous avez larguées en Asie. Si possible, allez-y réparer ce préjudice envers les Asiatiques. Car ce qu'on sème aujourd'hui, c'est ce qu'on récolte dans l'avenir. Nous, peuple noir qui étions et sommes marginalisés aujourd'hui, les resterons-nous éternellement? Réponse, non. En plus, ceux qui nous marginalisent continueront-ils à le faire éternellement? Nous pensons que non. C'est ainsi que nous, de la religion africaine, ce que nous avons reçu du suprême et des suprêmes de l'univers, avons préféré vous l'écrire car nous sommes au centenaire de 1917 et de 1921. Veuillez agréer, Excellence Madame la Chancelière, Excellences, Messieurs les Présidents des Républiques, Leur Majesté les Rois et Reines, Excellences, Messieurs les Présidents de l'Union Européenne, l'expression de nos salutations spirituelles et de nos remerciements anticipés pour votre meilleure compréhension. Fait à Kinshasa, la date n'avait pas été, je crois, le 28/6/2017, pour la religion africaine, Nelson Nyanzila Fumukusu Kiambo Nzalampanda Nangola, chef spirituel rénovateur, président et représentant légal des chefs spirituels des confessions religieuses de la religion africaine Vutuka. Matombe mingi sima ya kokomela ba dirigeants européens tokomeli ba dirigeants africains na ba copie pe auto réservé bango yango tokomeli ba premier politicien ya première ère kolandela schéma yango ndenge ezali ba papa Kengo ba papa Boboliko ba confession religieuse nyonso pe ba dirigeant politique nyonso ya majorité pe ya opposition ete na période oyo tozali ezali période bakosa lisusu pe peuple te ke bango bayinanaka parce que tomoni te ke bawelaka basi tomoni te ke bawelaka mbongo kasi tomoni ete bakokaka kosangana te mpo bayokaka toli ya mabe ya mindele
oyo badengi biso peuple tonyokwamaka lokola indépendance ezali indépendance ya peuple na etinda oyo biso tozwi yango wana toye kolimbolela mokili esika tokomi mokili ezokota na complémentarité mais à condition mundele andima complémentarité mpo soki aboyi amoni ete ya kolinga azala kaka maître ya mokili yango moko ekobeta ye biso toza na mandoki te kasi toza na niongo na biso oyo ye akodevoir biso na yango donc mundele aza na niongo na biso mpo na Congo aza na 57 ans oyo ye aviole mpo na Afrique mobimba aza na niongo ya 100 ans nanu liboso nsima na yango nde ekolanda baniongo mosusu ya mike yango ezosenga biso bayindo na période oyo kobanda na Congo parce que le tout partira du Congo gâchette ya Afrique et précisément na Congo central esika mfumuki mbango abotamaki esika makambo ebandelaki esika mundele akotelaki yango wana yo ndeko boma nanu tendance na yo tozala bomoko biso tozozonga Kinshasa toye kolendisa bino tokolikia tango toyebisi bino ke mindele bakobetama eza secret parce que tolobeli yango na chambre te mais tokomeli bango yango officiellement donc elingi koloba yo ndeko na esika ozali okutani na ndeko no moyindo pesa ye mbote lobi ndeko na ngai mikolo eza mikolo ya koyokana mpo toza na mbongo na biso ebele pa bamindele il faut s'organiser mpo tozwa mbongo wana alors mbongo wana balobi na période soki bolandi bien bakomi awa na période ya 4e président na période yango esclave akozala te donc mutu akozanga mabele akozala te il faut parce que ebele bazotuna bongo 5e président totuna nano problème ya 5e président te mpo na nini soki esclavagisme esili logique normale il faut toboma configuration ya conférence de Berlin parce que configuration ya conférence de Berlin yango mutu ezosala ke Congo quel que soit changement ya badirigeant ezali kaka na cartographie ya conférence de Berlin alors ezokontinue kodépendre na Belgique soki bozososola biso malamu alors mabele ya Brazzaville ekokontinue kozala kaka ya bafrançais mabele ya Angola ekokontinue kozala ya baportugais ainsi de suite il faut liboso nano tozonga na kazi ya départ bandima eza signature na bango to te soki eza ya bango mpona nini bazorespecte yango te eza likambo oyo biso na bino tovanda tosolola mpe toyokana na bandi neteni oyo mpona mikanda eza ebele masolo yango eza milai neteni oyo tosukeli nanu na eteni wana mpona koyoka mituna na bino mpo topesa bandimola na bao basosoli malamu te donc elingi koloba ke période tozali ezali période ya réconciliation ezali période bapoliticien basenga biso peuple pardon ezali période biso na bango totonga bomoko ezali période ya réclamation ya dette na biso pa bamindele e bamindele basenga biso pardon baza conscient na yango totindeli pape mikanda mibale na oyo mibale totieli ye basede oyo mindele bayaki kosengela pardon de baza na esika kowangana te parce que badocument eza koprouve yango ke na période il faut basenga biso pardon c'est question seulement biso to comprendre parce que omoni soko osi oyebisi mutu anakanisaka yo oyebaka te sikoyo oyebiseke te nayebi ke yo osignaka document na bandi faiblesse na ye yango wana soko découvrir vérité na ye mpe oyebisi ye yango en face donc le fait ya koyebisa ye en face mundele ayebi ke bayindo basi balamuki baafricain basi balamuki asalaka nyonso document ebombama lelo ezwami eza na biso tokondika ete eza période ya esengo mpo na biso soki totie bososoli eza mpe période ya haut risque mpo na biso soki tosali erreur ete toprofite na période oyo te nzoka période eza favorable ezali oyo matondo mingi tosukeli nano wana na eteni ya yango maloba na mboka na bino
mingi maboko yokani te tobeti maboko makasi epi matondo mingi touti bongo kolanda exposé ya Nelson Nzila Fumukusu kia mutala panda na Angola oyo bazali chef spirituel rénovateur, président et représentant légal, il y a un chef spirituel, il y a confession religieuse, il y a religion africaine, Vutuka. Ndeko nyonso oyo tolandi moto nyonso za na mituna tokei na eteni ya mituna. Na ba nyonso pe bazali kolanda biso na biyoka melo na ba radio. Tokopusana tozali awa conférence zali koleka na terrain japonais, terrain ya Société nationale d'hydraulique rurale SNHR. Tokopusana poto ya kotuna mituna na ba nyonso oyo tolisaka biso. Nde na ba oyo bazana mituna ba oyo kopusana basala molongo awa pete totuna mituna moko tope mibale pete tozwa biyano epa ya Nelson Nzila pete tokoka kose retrouver koyeba lolenge kani tokotambolela pete tozwa bonsomi ya malonga pe kobika na kati ya mabele na biso matondo mingi. Kili boso waza mutuna le kili boso botia molongo moto nyonso aza na mituna bayepe bazali kolanda na baradio pamba tizali koleka na baradio batelema baya awa na terrain japonais esika conférence ezali koleka Nelson Nzila asali exposé pe tokopesa na maloba na baye nyonso bazali na mituna. Principe ezali tose présente bongo totuni mituna na biso tobandi nano na papa liboso. Merci beaucoup. Comment nangai matondo makaya David. Bon, na kumisi mingi nzambe ndenga permettre nga occasion na mona na pena poser mutuna nanga. Mutuna nanga isaboyi. Congo ezana passe ndenge tolobi. Mais funki mbango a prometaki biso. Oui, tondimaki yango pe tondimelaka ye. Mais moment oyo toza persécuté, toza dérangé. Ndenge nini tokozwila bolamu yango oyo aprofetizaki po mabe deja tosikomi na yango. Nde mutuna na ngai nazwa ndenge nini nakozwila bolamu wana parce que toza persécuté. Matondo mingi ndeko makaya bolamu na biso toza persécuté na bamindele maboteli biso mabele to réclamer indépendance na biso pe to réclamer mbongo na biso oyo pona Congo bango ba gérer Congo 57 ans oyo balingaki ke ba dirigeant bazala ba marionnette na bango donc ba exploiter mabele ya Congo pendant 57 ans mbongo wana nde ko servir biso to démarrer na yango nde ngala esika bolamu na biso ezaleli matondo miki yango esengi biso toyokana matondo. Ngai kombo na ngai Panzulu Tete nazali moko parmi bakomanda oyo ya cité ya Kinzamvwete. Mutuna na ngai ezali boye papa ingeka ndenge biso nyonso bato ya nzila Congo. Mutuna na ngai ezala lopona bino banlongi. Eske bino banlongi nyonso soki tokotanga yo papa Nkusu ne mwa dansemi papa Menga eske boyokani ezali mutuna na ngai mibali ezali boye na ndenge tozomona biso nyonso tozolanda malongi oyo ya nzila Congo. Eske tokokoma na risque te un jour tokoma nete bandeko na biso ya christianisme bakoma koloba bato na bato monoko na bango bamisusu bazoteya o Yesu boye biso sikoyo na nzila Congo danger wana ekoyola biso te mituna yango wana nazalaki nango ekutuna matondo mingi komanda na biso tata Pandu Lutete yayambo soki papa Menga Tumukusu pebongo ndeko ni mwanda se misoki bayokanaka tokoki koyanola bino boye soki na mikolo milekaki ezalaki mbala mosusu
moto na moto aza na likanisi ndenge azomonela pamba te ezali interprétation ya prophétie ya mfumuki mbangu nde ebendi mbala mosusu mindondo. Po soki totali prophétie ndenge ezoloba, soki toaplike yango tokozala jamais ba anti 4e président. Soki toaplike yango po toyebi ke na periode na ye nde periode mbongo wana ekoya e basigne ezomonana wana ya yango nde na bongo tokoya kolimbola boye te bato bayokanaka na baforme. Soki biso nyonso toza na kati ya mfumuki mbangu koyokana ya solo tekozala. Lelo balobi na biso soki lobi bato nyonso bazalaki koyokana te, me lelo balobi nini bato nyonso basala nini bayokana. Donc tokoki kozongisa lisusu page oyo eleki te, sikoyo fo totala page ya lobi. Est-ce que koriske te emema biso na christianisme ke bato na ndenge na bango? Nakobanga na moto ayebi histoire ya christianisme malamu, bapotre nanu bazalaki kobendana. Même na kati ya Bible soki otangi okokuta esika mosusu Pierre babendani na Paul bayokani te, ainsi de suite. Mais 325 ans après mort ya Jésus, christianisme eye kotelema par Constantin le Grand asali compilation et atelemisaki na ntango wana religion chrétienne à travers l'église catholique. Et ce n'est qu'après nde basizio eye kosalema na Calvin na Martin Luther leur basali ba réforme na bango eye kobota protestantisme ainsi de suite. Alors elamba epai ya Tailleur soki okena yango eza elamba kokangana, mais Tailleur akokata yango biteni nsima nde akangisi yango. Non, soki otelemi na position ke Tailleur okati bilamba nanga biteni ya bibi nazokata yango biteni po permettre olata yango. Po nakela maboko na kati nango, nakela misu na kati nango, nakela matoi, elamba nakela maboko, nakela tolo, nakaba poche, nasala nyonso. Donc soki bomoni mbamusu kozakoloba kokabana te na lelo kosangana. Bomoni liboke bangunza bavandi awa. Bauti mutu na lingomba na ye. À peu près 60 ngunza bazali awa. Elakisi liloba moko. Na tango sikoyo taka komona nzila Congo te tata, mais mona sikoyo ke bayindo basengi bango les jours où vous allez vous organiser. Donc bino pe bokoti lisusu na kati ya makambo ngo mutu mundu nyonso komona ye c'était ngana kendeki na conférence balobi les jours où nous allons nous organiser. Donc quel que soit ozala lingombo yo sambelaka totika ba discussion, totika ko bendana, totika ko lomba moto na lolenge na ye. Mais si ko esengi biso à l'unisson, alors pona yango hymne national, debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Mais kuna tomoni batu bazoi ba malamu te, po mususu parler la ber akanisi eza manteka. Alors, tika tozo misango na minoko na biso, tola mwana Kongo, tuvukane mumpasi, tuvukane mukadilu, mukuma kia kimpwanza, sangula luse, banfiti kantama, mukuma kio, tubaka nkadilu, ya mbote ya luvuvamu, bantu ankuma, mukisalu, situtunga ntia mbote lutila yantama mwana nti imbila kunga wakuwanzi tusu wakikwanza matondo mingi nakokanja soki kinzao eza na bandako malamu te mbongo tokotongela kinzao mpona tozala bariche mbongo eza na poto. Il faut que sengango eya. Mbongo na biso ya. Tuna mituna, nyonso motono zani mituna tungisaka yo kolandela na fichier tozali na ngoto pusani. Ezala pe bandeko ya presse ya média soki mituna ezali toye to se présenter radio oyo to ye ko présenter awa to tuni mituna na biso. Noto domingo papa to pesu na maloba.
matondo mingi na kopesa nga maloba ngai papa ngala nzumbu promoteur ya chaîne YouTube Africa Telema TV naza na mituna mine oyo nakotuna epai ya Nesongi ya Nzila ya liboso oyo etali mbongo na document batangeli biso kire wana alobi na ba congolais soki bayokani mbongo mindele bakofuta eko permettre batonga province ya ba Congo mais so totali na Congo province ya ba Congo azali province ya muke koleka ba province nyonso soki sa mbongo ka oyo kotonga ba Congo to monte ke mbongo wana ebongisa vie ya ba Congolais nyonso te c'est que comme kama ba Congo wana mutuna liboso mutuna ya mibale par rapport ya mikanda oyo etindami epai ya mindele soki basengi bolimbisi te bakobetama mais par rapport ya basondage oyo tosali tant que bapandisango to remarquer que posa ya batu na ndenge pole Nesongi ya Nzila pesi ba comprendre que mindele maza mabe souci ya batu ezake mindele babetama baza kuna posa ya pardon wana te et ce que tali susu balobi la voix du peuple c'est la voix de Dieu ce que landi lelo ba information ndenge zoleka uromona ke mindele bakomi ko subir ba frappe moko ezali nature zo beta bango net lelo boye na États-Unis Texas Houston mbule zo beta makasi maye komiti hauteur ya 6 mètres et melina ba aéroport siko tonito ba mukanda ikendaki toyokina mpeso ki batendi réponse mais frappe wana oyo zo beta bango raison nango eza nini po délai balobaki na bango 2017 selon badire ya Nesongi ya Nzila mais tozana na 2017 yango mais tozo sentir lokola frappe ezosalama na poto kuna mingi c'est que nzambe paza na ye na posa ebetama babetama mais vuvama azosala nyonso abikisa mindele to ndenge nini balimbola biso niteni wana na mituna ya misato par rapport ya koyokana oyo basengi bakonzi na biso bayokana et puis basenga peuple pardon soki koyokana ngo simbi te ndenge kaka esimbaka te parce que badialogue nyonso tan nyonso bakutana mpo bayokana kaka te soki baboyi to basengi biso pardon te sort na bango kozala ndenge nini e mpona kosukisa tolingai toyeba lokola toza na mabele ya Congo central na boma bazobenga bahabitant baboma tracien soki totali lisusu na este toza mpe na goma tracien wana awuti na nini par rapport ya baapellation ya bisika mosu oke matadi o matadien oke Kinshasa oyo bakinwa ezobala na kombo me tracien wana babakisi yango na nini elokola bango baza lisanga ya bato ya molimo eza effet spirituel nango koki kozala nini na de bisika wana goma na boma tokanisi tosukisi wana mpe toprofite kosenga mokonzi bakoka koloba te liloba moko pour na chaîne na biso Africa Telema TV lokola tozwi occasion oyo na tombo mingi matondo mingi mbongo wana mundele alobi ekotonga kaka ba Congo est-ce que tomoni te ke eza moke mpo mbongo yango eza etongi kaka ba Congo mpo eza moke oui wana ye moto alobi oyebi lelo moto asali yo mabe mais omoni asali mwa koteri moko awa ye moko azoloba si vous vous écartez de Simon Kimbangu, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Mais surtout pour le dédommagement, mbongo batonga kaka Congo central. Omonite ke zali mayelo basalaki avant indépendance, ote bino ba Congo bosenga na bino indépendance ka pona province na bino, botika ba province mususu. Parce que
ti azolo ba pepe ngo azana mo réserve contentieux Europe Afrique ezana misolo ya ebele sikoyo yo moko journaliste yo kosenga combien de dédommagement plus de dédommagement yo nde mutokoloba 57 ans ya violation combien nanu tozwi 57 ans baexploiter coltan na biso baexploiter babomi biso eza na mbongo ebele wana eza signe ya koloba ke asi andimi alors bino boloba nini ce qui faute eza 100%, ce qu'on sont dimi déjà 1%, c'est qu'on diminue. Donc, en dimi que baza na nyongo na biso. Kota la monta le bité parce qu'attendre peut monter, vous allez construire tous les bas Congo. Mais ce qui peut totalement construire le bas Congo, na ndengo bango batonge la poto. Bas Congo et kokota na Congo na ndimi que 80 fois parce que Belgique a kokota na Congo 80 fois. Yele msazota la ndenge bango batongeli ya mwana mais soki biso tozimbongo wana tokolikia tokotonga ebele donc mbongo na biso eza kaka mpona Congo central te mais mbongo eza mpona ebele ya bato parce que le service enduré par nos ancêtres bakata bakoko na biso maboko baza bato ya Équateur kuna mbongo eza ebele bato nyonso bazosenga mindele babeta makaka mais biso tozokotela mundele toboyi babetama biso tokoteli mutu te mais biso mpe te bato tokobeta oyo akobeta bango atindi alobi bokende bosolola eza logique normale ntango toza na document juridique il faut que tu ne pas na bango to solo là ba reconnaître nanu ke basalaki mabe mais le temps biso tozoye bisa bango bongo esengeli bamuna ka basigne wana basigne annonciateur po soki batie mutu makasi biso tokomaki ndenge mpe totindamelaki tokomaki ete soki bosantete ye moko akosan charge na bino bon il faut bana déjà ko affaiblir bango déjà d'autant babandi kobeta mabongo eza basigne mais oyo penze kopanza bango ezali ekowuta na orient donc biso tokoteli bango te mais mokela bikelamu biso akendeki kosala ete mandoki ya makasi ezala na orient oyo ekobeta bango biso na période oyo toza nanu na négociation biso na bango po baya kosenga pardon alors badirigeant politique lokola balingaka na bango te soki bayokani te tozala bapessimiste te kasi tozala baoptimiste tokomeli bango tokosolola na bango eza incontournable mais soki baboyi tokobanza soki mindele baboyi tata mokeli alobi akobeta bamindele bongo soki bapoliticien baboyi bango mpe kaka wana etali likambo na bango me nakolikia bakoboya te parce que Europe aza déjà na danger e bango esengeli baservir sikoyo tata mokelo bikelamu biso soki bakomona ke bakoservir mindele bon me na ndimi te tozala nanu na molimo tobandelaka nanu kuna teke bongo soki bandimi te soki bandimi te sikoyo tozwi filme tobeti bango faut contraindre bango ke il faut boyokana soki moto aye na discours onga na uto solo na mindele balobi yebisa ye na période eza période ya koyokela su mindele te soko okendeki yebisa bango ke baza na niongo na biso baya kofuta niongo biso période oyo crise eleki pasi eleki toza na pesa ya mbongo eza epai na bango babomatracien bagomatracien mpona nini batie batracien eza mpe na babatracien oui toza mpe na babatracien eza groupe ya bamagorodo na bantsoti bazundu bango wana baza babatracien alors
Mundele, quand on dit bon, maintenant, go, maintenant, ça vendre qui a le bi, c'est quand tu les gommiers. Les gommiers. Et si mbite a le bi, tu as le kaka ba batracien, na côte c'est la bango kuna. Alors, si quoi, ba batracien, na ba gomatracien, na ba gomatracien. Bon. Baza ba traceur. Alors, na mokuse tokozongela bango na français na bango po bango kaka menteur, menteuse, trompeur, trompeuse, hein? Directeur, directrice. Il fallait être directrice. Il y a beaucoup à parler, directrice. Si vous savez qu'il y a bien votre bimi illettré, vous m'avez dit jeune aïe. Et donc, il y a un français aïe, aza, n'a pas maillé le nez. Voilà. Zéro to kokuta na bango to kotuna bango pona nini goma na boma bochaki bango na batracien kuna na suka. Matondo mingi. Bilo bato ko vitoro bana chaîne na bino. Yambona no umela ezala na bomo imolai mais to profiter pona koloba na presse nyonso mindele baza ko utiliser presse na bango pona ko matisa lokumu na bango mindele presse na bango lobela kama bona bango te fingaka ba dirigeant na bango te et baza ko utiliser presse na bango pona ko sala ba propagande. Et pour inciter même l'Afrique à la violence, qu'on a qui sa souffrance en Afrique. Et baza ko utiliser pe sous presse africaine pour ébaluer la kabamboka na bango. Mindele baza na bakoka na bango kuna, baza na ba mabe na bango, baza na ba miyibi na bango, jamais baza exposé. Et lelo awa soki biso likambo moko mabe salemi France 24 alekisi. Mais ce qui est comme malamu, France 24 a collecté. Donc, les dirigeants européens, presse étrangère, presse européenne, et ça, la valeur européenne, bino pepo comme presse, il y a valeur, il y a africain. Comme ça, ma yamalamu zo sale manamboka na yo, o yamabe, ba bomba kango na ba chambre, ba traiter la kango na ba chambre. Voilà loko toko senga na bino presse à travers bino chaîne wana pe presse nyonso et tant beaucoup kutana na ba dirigeant politique na biso botuna bango pasi nini bozoyoka po bosala bolamu na mboka na bino bozala malamu mingi matondo mingi. Merci beaucoup. Simon Mwanda, matondo mingi, relations publiques et jeunesse. Matondo mingi bilengi. Merci beaucoup Papa Nkusu. Nazala très attentif, il y a Kolanda message nayo à plusieurs fois dans la télévision. Et grâce que le Kola a manifesté présence, les lots à na territoire à Sekebanza, n'a profité occasion à retourner à moi mituna oyo. Ezali mutuna liboso par rapport il y a ba histoire autozui mingina ba école. Toujours apprendre que des goka ou qui kosa la découverte, il y a embouchir. Or, par contre, ezaki na un vieux, dans un solana mingi, atali singa y moi réalité musus. Par rapport, il y a découverte, il y a des goka ou kosa découverte, il y a embouchir. Alors bien que non, Simon wana yangote. Tala eloko balande la ki boye, balanda ki signe ya étoile et yaki awa na nord de l'Angola. Na mega ko sala moi ba analyse où se trouve nord de l'Angola. Nord de l'Angola ezo moni samana biso awa na province à Congo central, awa na Congo central. Ah, ça va. Yami balé. Na landaki na radio, il n'y a pas 2 jours passés,
Maman Jolinette azo prêché. Nayoki a peselaki histoire et a bilongi à Yesu. Peut-être si je ne me trompe pas, il y avait au moins plus ou moins 30 figures de Jésus-Christ. 7, hein? Donc 17 figures de Jésus-Christ. Alors Papa Nkusu, moi babiloko oyo na rozala na posa ya moi ba éclaircissement nango. Vi kendengo zawa parce que na yebio profondeur na yo pour na landaka yo à plusieurs fois na télévision. Et nazalaka attentif. Dans 17 figures, il y a Jésus-Christ. Oh, Jésus m'a parlé. Yesu alobelio nini. Au monaki na visage nini parmi les 17 visages. Mais oh, par contre, ngai peka ko solana ba mikolo mususu. Oyoka bazota lisangai ke no ah. Omoni mama kingandi wana azaki akolala azolota na ndoto na ye amoni fumu kimbangu. Mais fumu kimbangu azomonana kaka na visage oyo ezali na figé oyo eza na sima na yo. Moyen échanger ezate. Ata akomonana 17 places. Mais akomonana kaka na figure kaka oyo. Donc cela veut dire que na kati ya ba analyse nanga na monaki ke se fumu kimbangu yende peut-être oyo batu bazo bosana yango zo pesa biso ba confusion na mboka Congo. Or surtout landi matambe ya fumu kimbangu et ko jaillir biso na lumière. Troisième, en 1981, naza na Kinshasa, parce que naza né à Kinshasa, na Matonge, tozokola, tozana obana mike, tozali na vacances na Matete. Vacances na Matete, Pape Jean-Paul II, a kiti na Kinshasa. Aye, toga ka bezaki mabele, tango a kiti na aéroport Yanjil. Alobi, oh Dieu est noir. Jésus-Christ aussi est noir. Et ils sont ici au nord de l'Angola. Ça c'est la deuxième fois, Yaroloba, nord de l'Angola. Par rapport à Yassine d'étoile, Bamonaki Yango, Ezalaki Koya, Awa na Congo central, et pas Yeutaki Wapi, mais Eye Awa. Eye Aouti, Aye, à l'époque Zaïre. C'était dans les 81. À Bézé Mabela, ils sont ici au nord de l'Angola. Donc, Papa Nkusu, moi, Biano Oyo, Nazaf Mana Posa, Nazwa, Mitunao, Nazana Posa, ya Biano Nango. Donc, Yango, Nazaki, Namona, les trois préoccupations. Tondomingi. Tata Mwanda, bien que je garde comme ya Simon, comment tu l'ongola no kaka. Oza mokambi ya jeunesse. En 1980, président Mobutu Mutazalaki a prononcé recours à l'authenticité. Mais kokamwa yo ozaki kolinga kotosa moto. Balobi balandaki étoile oyo ezali na nord ya Angola. Et bongaki tosolo la malamu na ndeko pamba te toza na ba période Angola ezala te tangu Diego Kawayaki akuta Angola te akutaki empire Congo oyo bango babengaki royaume Congo. Donc bakokaki kolobela nord ya Angola te na période ya ba Diego Kawa. Mais il est possible de la Nord et Angola après conférence de Berlin. Parce qu'Angola va quitter juste après conférence de Berlin. Ce qui m'a dit, Dieu est noir. Balobate que Jésus
aussi est noir. Mais alobaki le Christ est africain. Le Christ est africain. Christ qui veut dire sauveur. Ce qui te commis le nom, Fumukimbangu, alobi na mokili mobimba. Mokili komi na période ya complémentarité ezolongwa na code ya domination. Soki mindele bandimeli Mfumukimbangu. Europe ekopanzana te. Europe ekozwa lobiko. Biso bayinde soki tondimeli Mfumukimbangu. Tokozwa lobiko. Yango mutu ezosembola ete le Christ le sauveur oyo akoya eza bongo Mfumukimbangu oyo abotami na nord ya Angola précisément na Congo. Soki mokili yoki pe tosi ye kimia ekoya mokili mobimba. Voilà code oyo eza na eteni ya biloba oyo wana. Pona bilongi c'est normal. Mfumukimbangu aza na elongi oyo ya yi po eza yi. Mais oyo ya Yesu fo eza lebele parce que na ba terre ya film baza na kati bakangi bango ba photo. Na époque ya Jésus, photo ezala te. Na époque ya Jésus, photographie ebotami nanu te. Donc bazo dessiner ye, puis batule bazo tala ba filme, bazo kanisa ke ye wana Jésus nzoka ba wana eza ba filme yango nozomona même soko tali ba filme ya Jésus bilongi eza ebele. Alors oyo tshana ndako na yo eza sikoyo na. Donc eza kaka po ba yebisa OK, tika kocha elongi ya na batera film ngoni ke ochango na ndako na yo. Donc eza malamu te. Même Mfumukimbangu le sauveur ya wana abimisa ke elongi na ye parce que na monde mobimba ndenge toza boye mutu moko te parmi ba sauveur o batangemi na mokili aza na elongi. Même Bouddha aza na elongi te. Même Jésus aza na elongi te, donc aza na photo te. Même Mahomet aza na photo te. Le seul aza na photo eza Mfumukimbangu. Parce que ngai pe naza parmi baye nazwaka libaku ya kokuta na Yesu mpona kosolola na ye. Nalukaki pe bilongi wana parmi bilongi oyo namonaki yango te natunaki yo nani alobi te ngai Yesu. Ye mutu alobaki ke Europe ekobetama mpona mbala ya yambo na 1997. Alobi ke biso bayindo d'abord ye aza koaccompagner baeuropéen te na œuvre na ye wana. Donc mpona tosolola lisolo na yo wana ndeko yeba malamu te bilongi wana botiaka autant kutu soki okosambela sambela sa elongi me mutu moko bilongi 17 ata yo moko 17 siko ochangeaka ngo ndenge nini. Soki oza na mobali neti bino basi oza na mobali na ndako na tongo aza elongi mosusu na midi elongi mosusu na poko elongi mosusu. Est-ce que eza teke mibali bazo changer matondo mingi. Tobanzi eloko moko tikali te na motuna na yo. Kamba pape. Non, likambo ya pape to ya noliti. Po pape alobi pape mutu alobi kimia ezala. Kimia bopesa na mbote tolobaki toboyi infiltration kimia ezala. Kobeta mutu te matondo. Faut se réconcilier entre biso. Bon. Te solola. Pape soki alobaki bongo ezali po ayobi malamu te Congo ezali pays prophétique. Yango wana.
tina lobela kibongo nord ya Angola ezali pays prophétique matondo mingi. Bon, kono kubama yon veti tugo ndia mfilani. Je papa tukambi teti. Parce que le mukambi tufeti kuta banindela, tufeti bagula, bien sûr. Mais bwange tatu tukambi teti baba mindele baba tunati na zibuku zao, zibible. Bwabu zibible bebizina. Aizao mazende ya unzila mosi. Voti zibible mazisiala. Bile bwabu bamindela baba tunati na Yesu mundela. Wabetu bandombe. Bwabu eska zibible mazende ya unzila mosi. Voti zibible zamazisiale. Ukambike chijoli kechi. Aidi mwadi. Matondo mingi. Lelo tozana na makambo wana te ekotika leko kende. Susi tozana yango na liboso na etinda tozana yango. Tosolo la makambo ya bolamu na biso. Boza la plis na sujet. Awa tolobi te ke banda to bandaki kote ya tolobi te tokobenga na mindele. Na yandi. Ya tuni soki mindele ler bakokende soki bakokende na Bible na bango bie bakotika. Yango tuni te. Yango tolobi na ngonga oyo mundele lisolo toza nango azana niongo na biso. Ndi lisolo toza nango na ye yango wana. Toza na lisolo ya Bible te, toza na lisolo ya niongo oyo ye azana nango epai na biso. Tosolola autour ya niongo wana tokosala ndenge nini po tozwa misolo na biso. Sino te bokomi kobima pe libanda ya sujet. Voilà. Merci beaucoup, papa représentant légal. Mou kumba mou papa Lenjo Makai. Mukena yuvusa kiuvu ya imeta la neti parce que bedrogu wake beto ba africain plutôt na RDC Congo central betikina mbongo ina ba fana pesa beto na bandele. Et jusqu'à présent beto kuma tete na niveau beto ba kambongo ina. Il se peut que ya ukina pesa ba autorité soit que ba policier ya ikana kutsala tracasserie na banchila sama bibana ikana sumba ba moto muzaba titepe ina kanangeni waka pesa munu moi éclaircissement sama na mubaka hapo yakina sala beto pasi bana bakemme na sana bwala yake njambote matondo mingi. Tracasserie euti wapi? Tracasserie euti na tolanda malamu. Tolanda. Tozomona kaka tracasserie ya la police. Baroulage. Bongo na ba dispensaire na ba hôpitaux. Partout. Ok, qu'on quand même mosala, corruption, faut corrompre. Hein? Et c'est le domaine mon côté tikali. Tokobanza, et ça maladie munene. Maladie wana euti na nini? Parce que ba pauvrir biso. Puis ba tieni ba jeune, ceux qui bomoni na mukanda to komi ke mindele botika. Kotindika jeunesse plus na délinquance linko no bani. Ba tieni bino ba bar, bozo sepela. Baza kotiela bino ba film pornographique, bozo sepela. Au moment où baza ko appauvrir biso davantage, moi misolozi, il faut que nous n'avons un nzela ya basi, il faut que nous n'avons un nzela ya ambiance. Et c'est ça là que suite ya pauvreté, bato bazo futa mamalamu te. Banque mondiale et Fonds monétaire international, bato baza na base, bazali komatisa donc komatisa misolo na bango, po bakwesa ka misolo na biso, pour chaque fois inflation ezalaka, crise ezalaka. Alors même yo ok musala nanda ko tiki eloko te. Salaire oyo kozwa na suka sanza ekokoka te. Oliango 5 jours, yo pe ko ambiance epai,
basheri banganda mais soki oye sikoyo na mosala okolinga nini mbongo ebomi yo mbala moko conscience professionnelle ebandi kotindi koyo makanisi na mbongo moto ake kosomba eloko na magasin vendeur oyo azotekela alobi ata mwa mai ya pamba na mbele ekomisi bato bamandian donc eloko eza na base pauvreté alors il faut tosala makasi tokima pauvreté wana sikoyo epe tokima yango toluka liboso indépendance na indépendance mindele parce que bakodédommage biso mbongo ezali entre autres il faut tondima badirigeant na biso bazala libre e na kati ya liberté wana bakosenga biso peuple na bango po tosala misala oyo kotonga mboka lelo soki kinzango eza na ndenge ezali boye contribution ya yo population eza nini yango wana tata ndeko na biso soki omoni tracasserie na nzela loba ezali mundele kotala neti sikoyo carburant na Kinshasa bastation mosusu ezosala te est-ce que ekoprovoke bademi-terrain te ekoprovoke bademi-terrain sikoyo topesa faute na chauffeur ou bien topesa faute na bao bazokanga bakangi station omoni moi na kobanza il faut te féliciter pour quelque part parce que biso lelo toyaki awawa bino mpe bachauffeur bolobaka kaka tracasserie bamosusu bamituka na bino mpe eza na mikanda te oui oza mpe kotambola sans permis esila olingi mpe te batuna yo ozomona donc bamakambo eza kaka ebele maladi eza ebele ya kotraite sikoyo yo mpe chauffeur soki na permis te eza tracasserie te soki roulage akangi yo mpo ozangi permis mpo motuka no eza na carte rose osala permutation na yango te mais olingi te olingi abatikela liberté otambolaka kaka ndenge wana motuka no eza na clignotant te motuka donc il faut tobongisa nyonso topesa kaka foti te ote bapolisier tracasserie ote bato bobo toza na maladi ya ebele ya kobongisa matondo mingi matondo mingi nga kombo na ngai Bambi Cédric question na ngai ezali pour la 4e république selon la prophétie oyo tozozela oyo tozocomprendre que 4e république nde moto ekozongisa makambo en ordre sikoyo motuna na ngai ezali lokola bamindele bazoduwa biso nano oyo esengeli quelque part totali politiquement il y a des accords eza na baarrangement oyo bazokende mpo na ngai na ndenge molimo ndenge tozokende boye parceque tomona yango wana eza nango distraction ya monde ou bien jusqu'à ce que le président en place akozwa bamoyen wana ebongo tozwi sikoyo marche ya solo ou eza quand merci beaucoup matondo mingi nakobanza na polele nyonso soki conscience na biso esali tobomi fanatisme tozwa prophétie elobi na biso ke na période ya 4e président nde misolo ekozwa mebele mpo na kotonga mboka prophétie elobi na période ya 4e président esclave akozala te